Lelo, pourquoi vous travaillez en réalité? Parce que mon corps, nous avons appelé Rabiso, Nanzela et Sœur Marie, ils arrêtent. Bon, Ruth, Aza, l'équipe de Bisso, moi, na Bisso, moi, na maman, na Bisso. Mais tout le monde, on dirait. Je soutiens la communauté. Parce que. Mutu, Aza, na vision, na nga komona iloko eza na couleur bleue enfin c'est Ruth amona na couleur jaune. Oui. C'est Ruth amona ngo jaune nga na amona ngo vert. Mutu amudaza na o nzambe alobela ye. Pourquoi pas Kozalana mona lokola Ruth. Ce n'est pas forcément kaka photo travailler sur Ruth. Il a nzambe eza munene. Et sur Ruth sur azo sala musala nzamba asala premièrement pour la sœur Marie. Ba logique à bana batu etala na nzambe te. Tant yo mona de place on a fait un tel ndazala nzamba otala oseka. Ni le kaka tant on réaliser que c'est magaza les sauter. Et vide doit sur Maratika et ça n'a pas passé. Oui, ça fait mal. Pasteur Marie, et ça juste nzambe alinga ki keza la bongo pa ebaki lobby makambo boye sala. Nzambe amaele atanga na été mais amaele. Pourquoi tindaki Moïse adineka Moïse ke boko mananda ko Pharaon? Parce que aibaki il y aura un moment qui arrivera, un temps qui arrivera où il singa kaka mutu akoli na ndoka Pharaon bi ba tactique à Pharaon nda ko affronter Pharaon. Parti ni na katanze on valait ma cause pas na on oyo message za ramakasi. Oh motonyo sona mokili mwana nzambe o to mwana nzambe te epesa meni biso toleka na vale yango mpo bolingo na biso emonana mutu sipo weba mwana nzambe ya solo nzambe fo meka yo te fo l'élection dans le désert na brisement. Oui. Et la sœur Sandrine est là juste pour faire la continuité. Et quand on vient continuer, on ne vient pas pour modifier, on améliore. Désolé nanga ya mawae, lelo ebongo makoseka e. Nandima kitena kozwa kimia e na bomoi nanga ya. Bona nini na seka lelo na bonga mabona pasi alobi. Eko yelanga ye, solo eko yelanga ye. Ngaelenge mosina nzela na nyasunga ngaye baboti babwati ngana nzela na nyanga lokota ngaye ay 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 papa banetike o mama Fondation Yacine Bilele Fondation Yacine Bilele Zosunga Sunga kabo fele babola ba mama ba veve oh Bilele Zosunga Yacine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele, Zosunga. On a bâti le 25 décembre. De couper sa barre à l'île pour Midamba pour le bâtir. Là, on ne fait pas. En plus, là, ma mesa, là, ma kiti, on a pas dans la biso. Au cas où, peut-être la fièvre, frère, maladie, on sera toujours du par. C'est ce qui dit, il a un bon maman, la biso. Maman de lui. Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh
Yacine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele, Zosunga. Yo café. Yango. Oh là la raté. Il était raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, nous connaissons pas. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxido, café original, aneko tomela yango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Frank Semaï. Bonjour, excellence de l'internaute, téléspectateurs de l'Afrique Info. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité accordée à notre modeste personne. Bon début de semaine partout où vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons pris l'initiative de rendre hommage, bien sûr, à une chanteuse qui nous a quittés il y a cela 5 ans. 5 ans depuis qu'elle est partie dans l'au-delà. Donc, elle s'appelle Sœur Marie Missamou, paix à son âme. Merci à tous ceux qui ont pensé à elle le 16 janvier dernier, mais nous, à notre manière, nous allons le faire aujourd'hui, bien sûr, avec une chanteuse qui est venue nous voir dans nos installations. Elle s'appelle la sœur Sandrine Kassongo. La sœur Sandrine Kassongo a aussi, c'est une chanteuse, bien sûr, une chantre de l'Éternel. Asala Moussala, très bien, je pense que tout au long de cette émission, tu vas redécouvrir savoir-faire naïe. Mais pour moi, c'était une manière aussi de penser à notre sœur Marie Missamou, qui nous a émerveillés durant toute sa carrière sur cette terre. Alors, on va aller dire bonjour à la sœur Sandrine Kassongo. Sœur, mbote. Mbote, papa. Qui m'est allé, hein? Hermoko à Sœur Marie, Hermoko à Issel Pechanga, Hermoko na une de Sœur Sandrine Kassongo. Enfin, tout ça. Santé servant? Alors, on est bandit. Ah, on va toujours rendre à notre manière aussi hommage à Sœur Marie, émission autour de Yango, ici qu'à Nzamba Bengaye, et Naolinga avant Yoba Naoloba, tout à la savoir-faire. Pour rendre hommage à Sœur Marie Missamou, dans la village Chantemba, dans la ville. Vous avez un village Chantemba? Dans la village Chantemba, qui est sorti officiel, il y a un album. Maxi single. Oui, tout ça qui peut que non, tout beau, c'est la Sœur Marie qui est quelque chansons à Sœur Marie. Mais tu dis, beaucoup à Valé à Baka. Tu m'as dit qu'il n'a pas, mais tout ça qui hommage à la Sœur Marie, c'était le 17 janvier. Voilà. Merci beaucoup. Tout à la Vallée à Banca. Concert mon kito. Il y a un concert, tout à concert, il y a tout à la concert à Chantemba. Bon, il y a Chantemba. Voilà, Banca, tu es marié dans Chantemba. Na Chantemba. Oui. Il y a un autre aussi quoi. Oui. On préfère yango. Peut-être partager un moment où on a bandé quoi à travers le monde. Pour tout suivre dans le monde entier. Alors, tout à la Vallée à Banca. Une chanson de Sœur Marie Missamou interprétée par la sœur Sandrine Kassongo, une belle voix aussi. Je pense que votre goût et savoir-faire naïe, on va revenir pour te continuer ma soeur. Je suivais grâce à Maël Sadiki et à tout à l'heure.
c'est la chanson Valet à Banca, mais ils ont la chanson de Baté plutôt. Ils allaient dans une très belle salle, pour le moment du salon des Agito, on a Kassavubu. Ici, Kasser, c'est un peu qui hommage à la grande sœur Marie Missam. Je pense que c'est bien que Bozali. Pour Pessima Wamuke, mais à un moment donné, tu as son moment relaté. Il faut te célébrer qu'à hommage, mémoire, pardon, te rendre hommage pour Asali Ming. Et en gros, il faut toujours soutenir Karanzambe à continuer à bombayer Nakimia. Sœur Sandrine, merci pour la Moussala Madame Moussala. Merci beaucoup. Valet à Banca. Pourquoi pour nous rendre sœur hommage? Bon, je me Valet à Banca, ils ont dit que attends, tu es un pombi. Soit il dit qu'il y a une bêtise qui va sur Marie. Et puis sur Marie, ils ont bablo comme quoi le baraka tu vois il accepte une bonne Zambé makasi. Donc on moni d'accord bossa bandi nous sauf wana voilà bakana parti ni nakata ndio on valait encore c'est pas na mingi oyo message za makasi ah parti imba oh moto nyonso na mokili mwana nzambe o to mwana nzambe te epesameli biso toleka na vale yango mpo bolingo na biso emonana parti wana ayembe loko wana mutu sipo ba mwana nzambe ya solo nzambe fo meka yote fo election na désert na brisement oui yango wana lubi ozala mwana nzambe upa pesa meli biso toleka po bolingo na biso emonana po emonana solo penza ke tolinga nzambe tango ozoba kene lo moko te kabolanga na nzambe kasi fo nzambe meka ope na loti pasi yinano ce qui passe hier au bout de Nzambe deux nier comment Nzambe était ndé naksa bolingo za no vers Nzambe wana. Sœur Sandrine, vous avez combien de temps dans Sœur Marie? Na koyi bal soute mais na zaka na kata ko Sœur Marie. Vous me laki? Kumela ou pas na zaye moko ko Sœur Marie. C'est ça réponse na ngona ko pesa. C'est une question pour nous mona donc on dirait Sœur Marie de la Moukia. Ya solo accoutrement na yo look na yo façon ba geste et l'obéli est-ce que vous me la qui pour souvent na ba boye nzamba za riche nzamba za na ba provision ebele na lobaka nzamba za liboma nzamba tangati ba logique bana bato etala na nzambe te tant yo mona ke place on a fait une telle ndaza la nzamba otala oseka yo mona tant Élie azoloba que je suis resté le seul prophète en Israël nzamba tali aseki alobi encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal on a ba mel bati donc okoloba ke nazanga moko nzamba ebike belé bazana okuna nzamba za ba provision belé ba logique bana bato ya kipango te ozomona tango Élie akendaki Élie Matia kei akenda na manto tetikalaki Moïse akendaki tango akufi akei enzambe wana lokola nzamba za riche za na ba provision eko susciter Josué et tant nzamba tinda mutu na mission fa ko kisayo. Et la sœur Sandrine est là juste pour faire la continuité. Et quand on vient continuer, on ne vient pas pour modifier, on améliore. Très bien. Voilà. On a coulé baka yango na soumoni sœur Sandrine allo balukwa sœur Marie sœur Sandrine bon so lobi ke lobi no sœur Sandrine na côté classe oye kula lo balukwa sœur Marie bon elonge kasi na côté pe classe na yo kula elonge kuma balukwa sœur Marie non on ça chirurgie te eza makambo nzambe net do tulo ba awa nzambe yemo sala yango déjà nzambe yemo kwa sala net ko lo ba sœur Sandrine ya koye ma sœur Sandrine e bandi de loté. Avant même na côté na groupe Sœur Marie bon nzambe azanzamba comme la ba vide nzambe ba limita eta comme la ba vide et Dieu savait que na tomboye servante nanga na kozwaye et vide na kotika bongote pour comprendre ovandika kana ta groupe Sœur Marie c'est bien mais lelo tant on réaliser que Sœur Marie a ça fait 5 ans jour pour jour on dirait qu'il a qui rare tout ça sur la Sœur Marie tu vivras sans y tout ça yomoko Sœur Sandrine ni les gars tant on réaliser que Sœur Marie a les sauter la carrière musicale au moni na le baboye
Oui, ça la passe. Poser l'homme souper, nga mo na fanda boy, a défaut mona ilo mukiliki na net na mboka na biso bino to sala nzembo pona mboka, pona mbongo, pona boy. Au senti ota mende batu ba oyemba, no tali ko bi so misa zaki awa. La sonner nga memela ngo. So na zaki? Miss. Abino benga misa. Po so marazaki soka nzembo na yo moko. Abanjo papola ngoka na misu na yo. Oyo ki posa u bandela. Ako peso ilenga nzembo na omoko za omona mabe. Donc ba video na pele moko sala po tali boyo ki pe mo mawa mo boye. Na loba que Nzambe amaele. Atanga na été na amaele. Pourquoi tindaki Moïse adineka Moïse ke boko mananda ko Pharaon? Parce que il y aura un moment qui arrivera, un temps qui arrivera où il singa kaka mutu akoli na ndako Pharaon et biba tactique à Pharaon ndako ko affronter Pharaon. Oui. Pour yo mutu va na ndako Pharaon to ko affronter to ko kati. Oui batem. Ya onzamba salaki na bonzambe na ye. Pourquoi mutu so amona ka eta? Pourquoi mutu so lokota Moïse te na mai? Ka foka ka mwana Pharaon. Pourquoi que kola kana ndako Pharaon? Nzamba permettre ka ngo pour aiba ba tactique ya Pharaon. Ya mona kita batu ba banga Pharaon, Moïse za banga Pharaon te. Tango aye liboso na ya bimisi ba nyoka ye pa bimisi. Azo banga ete parce que aye ba ki ye mobimba. Et nana lobani par là que ceux qui sert Sandrine aleka ki na groupe Pasteur Marie eza juste Nzambe alinga ki keza la bongo po ba ki lobby makambo boye salama. Et vide wana sur Maratika et ça la rapasse. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Les ana ba païens, les ana ba chrétiens. Oui. Il y a zaki na mambo mta kabula te boti kabiso na mambo. Il y a zaki muta païen te, muta ba chrétien te, zaki kaka sœur Marie. Oui, toujours différencier dans le sens que oui, il y a congolais nyonso. Mais faut na différencier ka cité, na le ba ki ba païen, na ba chrétien. Pour ba païen baza bikela mwanzam. Ba chrétien o ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nda komi mwana nzambe. Bikela mwasika. Pour ba bingo mwana nzambe, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Deux mwana nzambe. Oza chantre chrétienne ou chrétienne chantre? Tenga naza chrétienne tout d'abord na bongo la motema mais ma coloté. Après dina comme chantre. Donc je suis chrétienne. Vraiment, moi je suis d'abord né dans une famille chrétienne où papa Botingaza pasteur. Okay. Le pasteur Kassongomaki c'est Gabriel de l'église fait pas qu'on jamais malamo. Et c'est une bonne place là, c'est mon père biologique. Donc la beauté de ma famille chrétienne, ma grand frère Nanga on a dit ba apôtre, ba pasteur de pas la biso so ko luka mudasimel chete ozoete. Basimba ba Bible kaka. Alors eloko musu batu baotuna awa nzembo mususu pardon elenga ye côté na rafan so na ju occasion de tibona o lupango te c'est ça tuko so eloko musu te au delà ya vale banka ils ont goûté belé il au moins e berse biso mo moke ya ils sont do yemba zo berse mitema stress ezo kende souci ezo kende ponza mazanza ma changer ba vie Bizoli nanga ya mawe lelo ebongo makoseka Nandima kitena kozwa kimya na bomoi nanga Pona nini na seka lelo na bonga mapona pasi lobi Ekoyela ngai solo ekoyela ngai Ngaelenge mosina nzela na nyasunga ngai baboti babwaki nga na nzela na nyanga lokota ngai ay 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 papa banetike mama Yunde mosunga Kongo yawe kumama na yo ya ya Olingi kumbo ya sika etinga mana yeswe Botika nga na yembela tato ya sukia pembe Na mesana nanga kuyimbela tato ya sukia pembe Yende mosunga koka moe Mosunga koka moe Elikia ya basanto Oli yo vandela kumbo ya moninga na yo na monoko tunga ta yeswe Na mesana nanga na tato ya sukia pembe
nakoma kobimisa sola Yesu na nzoto sata komba kizunguzungu na komba Yesu na ngaye mama ayaya munu mame ayaya munu mame ngengisanga minda meno ngengisanga minda meno natinga mina yo totinga makana Yesu wana oso totiki nzambe. Est-ce que monsieur ok des athées? Amen. Merci. C'est Sandrine, en tout cas merci beaucoup. Biketi na otalobo e mambo le kana nzoto ngo zoe baté. Et puis malobo ya loba na sœur Marie na kangati na motema tilelo na bosana ngo jamais quoi. Solo on ezaka yanga na yena gote mascotte de to ebi yango. Et solo nzamba zolo komi. Alors lelo pourquoi vous travaillez en réalité parce que mon coca nzamba pesa biso na nzela ya sœur Marie ezariti misam. Il pas pour nzela loyembo lokola ya bino tomoni azobunda nazo kende manix chimpo ki bambote belé mutu na ngai bambote depuis longtemps mais tout le monde on dirait azui soutien à binoté parce que bino bonne expérience que le cahier ça je l'avoue et puis koyoka yoko yemba boyo on sent que la sœur Marie existe encore à travers l'œuvre naïe, tout ça bien bateau oyo, vous avez tourné, vous allez dans mais pourquoi pas Kozalana, moi na lokola Ruth. Bon Ruth aza leki da biso, moi na biso, moi na maman na biso, et Ruth aza servante de Dieu. Oui. Moi na loba mutu na mutu aza na vision naïe. Nga komona eloko eza na couleur bleue, enfin c'est Ruth amona na couleur jaune. Oui. C'est Ruth amona ngo jaune, nga na amona ngo vert. Mutu amutaza na onzambe alobela ye. Vous omona et ce n'est pas forcément kaka photo travailler na sur Ruth. Il a nzambe eza munene, basali bazamuke. Et sur Ruth sokazo sala musala nzambe asala premièrement pour la sœur Marité. Asala on a pour na mokeli na ye pour na nzambe na ye. Oui, deuxièmement, elle fait la fierté. Il y a maman naïe, que de l'accès que Ngolo Botaka Ngolo. Aux homona que telle ici que la sœur Marie a une servante de Dieu. Bon monument naïe pas lundi, Zelawana. Et c'est obligatoire que faut sœur Ruth à travailler na biso. Elle-même, elle a ses raisons. Où elle sait que non, il faut na ça la carrière, nanga, faut na ça la boy. On a vraiment na moni question on ce que nous tout nous a mieux placé à répondre en et vous à la sœur Ruth. Tu vous là dans ouais que ça te retourne question là. Alors les lots toujours que tamara mona yo parce que Maxi Singelo yo l'œuvre à cause de l'œuvre de la croix. C'est ça vraiment actualité na biso ya lelo. Mais santé à groupe 5 ans après la disparition de la sœur Marie. Santé à groupe ezandengeni o ya tikaki lokola patrimoine national mutuna mutakoya ko chamwa un franc na ye ko ko chabo pour eloko ngoli moite lelo santé na muzandengeni zala clair na biso sœur santé. Oui, na clair groupe ezali sauf que ngande na se carte. Et depuis que na le groupe go sala ba 2 à 3 ans déjà, on a tiki groupe mais va évoluer. On a évité peut-être sur changer siège, ngana ebel bango na Sendwe et pas papa la bus mon général Sonic Afuta que je respecte beaucoup, mon papa. Et Natikaka groupe ezo évolué kuna. Bandeko Bazakuna, ba frère Daté, ba frère Héritier, ba sœur Gina, ba sœur Riguette, ba sœur Meda et tout le monde Natika bango kuna et groupe pour na nga na ebike groupe ezali. Est-ce qu'ils a kosunga mémoire à sœur Marie ko longa groupe sœur parce que boza pas ba pilier hein bozo yemba toujours sentir moi toujours ko longwa c'était que c'est comme va vite tango oza mwana okoli il faut qu'on m'appelle indépendante partout au Kenya ndé koto ko l'accès éducation nini oyo zo ke pas parents na koto ke kuna soze impoli moi ndo azaka mal éduqué depuis kota uta. Pourquoi? Parce que tu as quitté. Donc na monaki que pour na ngai ekoki il est temps maintenant ya olakisa qu'est-ce que j'ai hérité nini on a pu na bénéficier nango na katia groupe à sœur Marie et comme qui tonga pu na l'accès de quoi je suis capable. Oui, les lots au yoto bunda na kondi mangote na sala veu comme ma sœur Marie ko bungate. Comme ma sœur Marie. Fais au salaire ngona comme bungate. Et puis je ne le fais pas de moi-même.
Au moni na monde il y a l'ainsi dit l'Éternel et l'ainsi dit les hommes. So ba to batindiki yo. C'est Sandra Salakaka. C'est kende to soutenir yo loboko mutelembaka. Yo moni se maka imbaka. Simbola loboko ya ya. Tolingi to mona ndebika mwana yo makambo ekomisa tanga iliboma banzambe mosusu ya mokili balembana banzamba mokili balembanaka muto mokili olembana aotindi koti yora un moment olemba mais so nzambe nda tindi yo atomoni nzela ngo za banzube atomoni za mikakatano yebake ye moko ebindeni na osalo koma place o yalingi tono ba ke nzamba tanga te nzamba ko ebiso ke Franck 1 + 1 = 10 yo le ba oh ezala non yo ndima parce que ye moko ebindenge ni na osala po 1 + 1 = 10 yo le kamoneza ka ndima mais ndemo na sœur Sandrine tono bilo que non je suis en train de faire la continuité na bo moto boye na boya équipé mais le cause l'ainsi dit l'Éternel je suis obligé au salango na ebitende na okomisa ngona suka mais muto okomisa ngeza nzambe de balobaka so moni mona so so vimbi na nzungu c'est que maman zana c'est so c'est Sandrine na loba boy c'est parce que maman zana c'est maman ngona nzambe wa tindi ngai na loba na sala oui nzambe nda lobi sala eza Moïse te mutapona ki Josué que Josué n'a poni yonga na okufa remplacer nga non c'est Dieu lui-même de même avec Élie nzamba yebisa ki était que Élie alobaki te ke nzambe na ke pona mutu moko remplacer ngai ponga nazo il faut o matisa nga non nzambe yemoko atinda ki ye kende okuta mutu moko na bilanga zo sala boy bato atanga la Bible ba yebeloko nazo loba alors c'est de même nzamba lobi Sandrine tu dois faire la continuité. Qui suis-je pour la boya? Très bien, Sœur Sandrine Kasongo, 11e étoile. Oui. Pourquoi 11e étoile? Ah, nebeko kumakawana. 11e étoile, ça veut tout simplement dire son bingo Franck Kaza 11e étoile, porteur de solution. Eza Joseph, Tonza les communes Égypte. Kamuto batekaki. Car Boinzamba sali qui y a comme apporter une solution pour baser le bloc olia. Vous comprendre hein? Donc les andémos sur Sandrine à 11e étoile et je tape na peso sangomo que non 11e étoile wana et ça comme mon ami pesa qui était pour moi que non c'est Dieu qui est derrière moi et c'est le pasteur Sonic Afuta. OK. Oui, mon tapé sanga comme 11e étoile. Tu sais, il y avait un vide, tout le monde pleurait, c'est Marie, atiki biso, batiki passe, atiki vide et nzamba bide on faut consoler mitema ya bana nanga. Ndeko bimisa sœur Sandrine ma solution comme les vides. On a mon pour ma 11e étoile. Donc c'est Sandrine Nazawana juste pour combler le vide et Sœur Marie Atikaki. Très bien. Wow, quelle réponse. Ça les mise bien. Alors on va prendre les savoir-faire. Parce que moi cette fois qu'est-ce qu'on a vu la Chentemba parce que c'était le concert du 5 décembre 2020. Ils avaient qui sorti officiel, il y a album ou maxi single à cause de l'œuvre de la foi. On va suivre quelle chanson pour nous demander. Oui, il y a eu mon siko. Pour tout tourner na. Ah, dis momo que ça wa, ça mi balé couteau hein. Ils ont 4 chansons. Ils ont 5. Il y a 5 titres. À cause de l'œuvre de la croix, ils ont seyo le kota Bible, Nzambe ya makoki ezangandelo, Nzamba linga motu koleka ba ange. OK. À cause de l'œuvre de la croix. Aux titres ya momo ya oui, na Nzamba linga motu. OK. Tozo yango maele sali wele biso tozo titre oyo po baninga malamba zebele lokola JC Mosaka na yebi kozo sepela ici kozali JC Mosaka le président JC Mosaka depuis Paris oninga mamanza mingi c'est na marba boende il faut tochaka maboko ya José Molumba le Bogard de Birmingham na ko inviter yo tocha maboko na likambo ko sala très aux allez comme malamu et pourquoi pas aussi la seule et l'unique première dame de Lausanne merci ko la maman de Ridge on dit Louawa il n'a pas comme les autres et il n'a pas pas nabiso gobelisha mfumunafo. On va prendre d'abord la chanson à cause de l'œuvre de la croix pour tous on ainsi que tout continue sur Sandrine Kasongo. Suivez à tout de suite. Dieu pour créer les arbres il parla à la terre.
Je suis fier de savoir comment ami moninga na ngai ekulusuwe nesike sengela kingana lekambeka ye yeso lekaki yango nesika na ngai aïe. Je suis fier de savoir comment ami moninga na ngai ekulusu nesike sengela kingana lekambeka yesu yondo lekaki yango nesika na ngai Jésus. oumela nekotia wala bakonze bana bato balatisaki yo ya nzube yo mokonzi ya mapinga ofanda na likolo ondima babeta yo pimbo na bikelamu ozalaki na makoki ya kobenga ta légion mobimba banjelu kasi osalango te mpo na ngai le châtiment qui me donnait la paix était tombé sur toi Jésus nga mwasi ndumba mibeko ekondanaka nga nazala lapide na mosala ekulosumbe nazwa lobiko soki lelo ngai nazwa ngolu akobengama mwana nzambe eza na ntina mosala ekulusue justifié, justifié à cause de l'œuvre de la croix, racheté à cause de l'œuvre de la croix. Yahweh, Yayo Maya Miso, ebongoli situation, Yayo Maya Miso, echange binangaye. Kolela nekulusu elatisinga kazaka nakomi mwana nzambe mayoyo ema wanyi mugalenga washinduru jimalo mumoyo wanye ema wanyi mugalenga wakuji mwenye mumalo mumoyo wanye we nakajingenda nyimanyano mugalenga bungosha maye ngajimwe kapanyi bumuntu yawe sokolobi aye bamuna bakolanda sokolobi be bamuna balandi be solo binga na bala bamuna bapieli bala oyo babotolaki na kata vina ngai à cause de l'œuvre de la croix na yembize molelo yawe na ngai bale mwa mweshiku bantu mwa shinduru et mazale à cause de l'œuvre de la croix yo justifié ngai sambe na ngai à cause de l'œuvre de la croix. Justifié à cause de l'œuvre de la croix. Racheté à cause de l'œuvre de la croix. Voilà, à cause de l'œuvre de la croix, donc vous allez live, je pense. Dans tout cas, live, pour c'est important. Pour moi, on a bien nous prester et puis nous avons évolué bien sûr. Et où ça le bosso, hein? Et où ça dans la carrière, non? Oui, oui. Ok. À cause de l'œuvre de la croix. Dès que c'est qu'on bandait les carrières. Ok, ce moment là tout non. Ah mais là bon maman, ok. Qui est derrière toi? D'abord, réponse-moi, il y a un ça. La gardienne au Ponanga, on a se référé à la théâtre, il y a un jour qui fait rigoler. Mais oui, ça m'a bêté, les lois dans la belle. Après pour produire, c'est impossible. Non, dans le même pourquoi parce qu'il y a un comédien qui est patron de tout qui est derrière toi, donc il fait rigoler. Donc il y a un peu awa, et frère Ferré Bambo Tébélé, et place aux alliés. Ah, Miss Diarrebo comme chanteuse. Bon, on a rappelé Babandé, Batouala, Témen, et Bambo Tébélé, Baza Batou, le roi Bisso, Baza Bandiko, la Bisso, c'est son nom. Sœur Maraka Bolarate au Kabulate. C'est un mot parce que le roi n'est pas en Tuningango. C'est le Nox Production qui est derrière moi. Avec Gauthier Mascotte. Oui, oui, papa Gauthier. Mot Tébélé, respect Bélé. Vous évoluez bien? Nangola Nzambe. Oui.
Depuis le 5 titres, ça va? Oui, ça va. Depuis ça disque évolue. Bimim? Oui. Promotion, ça va? Ils ont qu'elle est bien? Et qui est bien. Au moins, hein? Ma dessous est bellité. So, les ondés, ça, les bons passés. Ata moto ngoza malembe tika etokaka malembe ti bela kaka. Tu vois dans le cas autre, dans le cas d'espèce madé Suzanne moto Suzanne. Non, déjà comme on presque à la fin, comme on a coconut baka e beli nango déjà. Ah wani à cause de l'œuvre de la croix. De la croix oui, parce que bato Hollanda, homosezo le kana. Donc voilà. Très bien, mais vous savez combien de clips dans Banzembo sur les 5? On a salé tous les 5 clips. OK. Vous savez que nous avons déjà ça. Oui, ça non ça. OK. Et pourquoi vous allez featuring dans le moment? Na meka ko sala featuring kena frère Morgan Bakiese. Nazalaka na besoin ya papa Michel Bakenda, mbote place aza. To epesa makate. Ndeka no benzamba ba réserve, nzamba ba 7000. Gande ko wana lubinanga nonga na sala. Ntango kepe na studio boye simba na ngope. Simba na ngope frère ayembi pe kutu na concert na sortie officielle tout ça qui na frère Paul Bakenda, les frère Michel Bakenda mbote frère Paul. Un frère bien, vraiment na CP là qui na humilité na ye, donc voilà. Azala Kiwana, les cas qui bien, un frère tout ça les featuring frère Morgan et puis na mega suko yemba na bandeko nanga bana mama. Ah, oui bana bango. Oui, na yemba qui na frère Dati parti moka chiluba wana ça allait bien makasi singa ka fuya intervenir et bandeko nanga musupe ya groupe ba frère Nene Bas abetela kinga ba sœur Riguette ba sunenga na ba cœur voilà. Alors Nzembo boyembi na Nzembo mustokozo Nzembo vous savez featuring Nzamba linga moto ya on le bon oyemba na frère Michel Bakende Simba Gite Nzamba linga moto kolega ba ange ya on de ngoloba oui Nzamba linga moto ndo zabu ya to moni salete Simba te kolobate Nzamba tiki en réalité Nzamba tiki pourquoi comparer moto na ange ya on est ligne expliquer aussi OK tant Nzamba osala mukili to tanga bible biso la jeunesse azulu bakino mabele zala mabele izali samaki Dieu pour créer les arbres il parla à la terre, pour créer les poissons il parla à la mer, mais pour créer l'homme cette fois-là il parla à lui-même. Pourquoi et que quand l'ange a péché, ange n'importe quel ange dit, c'est moi qui l'ange d'adoration à l'ola. Tant que sumuki nzamba boa qui est nassé. Mais tant que muta sumuki nzamba tiki lola elanda mutu. Premier ennemi à mutu zara mutu te. Zala diable. Diable zala jaloux à mutu. Soka tali que no adoration yemta simba kango. Mais tant que sali mabenza maboa qui est nassé awa. Mais ce que mutu o zala déjà nassé. Tant que asumuki nzamba tiki lola kite elanda. Est-ce que vous avez une grandeur amour wana nzamba zana pour la mutu? Yon no bakino nzamba linga mutu koleka ba ange na likolo. Nzamba linga moto koleka nyonso Nzamba linga moto koleka nyonso. Nzamba linga moto koleka wolo Nzamba linga moto koleka banjelu. Nzamba linga moto koleka nyonso Nzamba linga moto koleka nyonso asala na sena moi. Nzamba linga moto koleka nyonso Nzamba linga moto koleka nyonso Ne bandeli tango nzamba salaki mokili oyo asalaka nyonso na nzela ya liloba aloba mabele pe mai ezali samaki zamba pe banzete ezali samaki alobaka mpole ezali samaki nzamba asala nyonso na nzela ya liloba kasi ntango ekomaki mpona kosala moto nzamba disposa ton na ye alobi nasala moto nelilingi na ngai napesa ye pe bonzambe na ngai asimba putulu na maboko asala moto na elilingi na ye nasima nango abakisi misa abakisi matoi
abakisi pe mabakisi molimo atie bonzambe na kati ya moto nzambe alinga moto koleka nyonso Voilà, on va prendre ça, la version concert, et on sera bien. Nzamba linga moto koleka nyonso, koleka banjelu, koleka mai, koleka banzete na zamba, koleka banyama, koleka même bien matériel toi na ngo linga moto koleka nyonso. Merci, on va suivre ça. Grâce bien sûr à Mel Sadi qui va nous suivre à tout de suite. Yango nazalaka na dete morale ya kokumisa nzambo oyo à cause de l'œuvre de la croix. Nekulusu Yesu alonga biso mpe toza balongi amema mikumba nanga. Yango nazalaka na dete morale ya kokumisa nzambo oyo à cause de l'œuvre de la croix. Nous esserons comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ange kutasumuka za mabwaka ye nase. Yoka, balobi nini? Ange kutasumuka za mabwaka ye nase. Na lisuma moto tambandi makotika lola he. Amika bane kulusu pona ngala binga. Mosale kulusu eza ya pamba te yeso yo. Yango nazala kanadete moral vina ngamo bimba. Et comme adoration pona yeso. Panya mezinga kwa mi mama. Neto tusinga kwetu yenza yayi. Matanga pasi mame. Panya mezinga kwa mi mama. Neto tusinga kwetu yenza. Mambo mengi mame. Tuyabula mame tulanda Yesu mame. Tuyabula mame tulanda Yesu mame. Nzamba linga moto koleka nyonso, une très belle chanson, on a moni et ça allait bien. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans Marambo à cause de l'œuvre de la croix? Est-ce que Tissiko n'a toujours évolué? Ça va? Ou bien Nini Zosenga pour na Yoser Sandrine au Sala Makambo ça n'a pas bosenga au Sala? Bon, ce qui reste à faire, c'est beaucoup plus promotion kakani, les sous to bakisa, les sous à la makasi. Moni awa toza na Franck awa na yembi kayom toyokiti. Yom toyoki na minito pour bande ko mususu ba yoka zo senga. Donc voilà. Donc pour baxer sous promotion makasi pour que Bananzambe, Bato Balinga, musique Bato Balinga, Sœur Marie, on monnaie que vie des alaki, Sœur Sandrine Yeyo. Sœur Sandrine Yeyo, Nzamba Sala Elo Pamate. Nzamba Azar et Panzambe existe à rater, Nzamba Soutourate, Nzamba Nimagana et Albaki, na Soutouka qui n'est na Tiki Sero à l'écran à place Intel. Aïbaki. Et to senga na bino bo soutenir biso kaka makasi dans ma prière na nyonso voilà. Bon on a des sœurs Sandrine pour soutenir yo. Nazana chaîne YouTube nangai ezali Sandrine 11 étoiles, 11e étoile mais Sandrine 11 étoiles. Okuta nga soko qui n'a page officielle nanga Facebook Sandrine 11e étoile. Ça va et puis j'ai un numéro WhatsApp. OK. Vous pouvez atteindre facilement. Comme ça tu évolues. Plus 243 82 33 57 783. Plus 243 82 33 57 783. On a mingi pour la promotion, pour le soutien. Oui. C'est Obala. N'est pas question des angades.
oui, bah, il y a une question. Ah, bon, beaucoup plus, tout ça là pour ça. Va soutenir Bisso. Bon, mon abinomoko. Bon, s'abonner à la chaîne Nabiso, il y a Lenox Production. Lenox Production et na iTunes, Lenox Production beaucoup tabanzembo nyoso ezakuna. Vraiment, ça va pas bino makasi. Bon, s'abonner massivement à Lenox Production, na Sandrine 11 étoiles et maybe que nzamba ozone c'est la bino ya mingi. Voilà, vous soutenir Biso. Question na kimia. Obala. C'est Sandrine a balité. C'est Sandrine a Lucapé li balaté. C'est Sandrine a Zobo ya li balaté. Voilà. On a fiancé. Ti. Merci. Bah de vous comprendre le numéro yango là. Oh. Oh. C'est important, c'est un message auto même la peuple de Dieu. Bananzambe pour comprendre message au œuvre de la croix. Et ça message moko za makasi. Vraiment chrétien oyebi parole de Dieu, azoba de quoi je parle na œuvre de la croix. Okole a biloko te oki biloko bien. Obosa na nzungu lamba kiango, obosa na muto lamba kiango. Lelo bakombo no suboya na ngoto bengela bino to benga na biso. Bo benga nga archbishop to bengi, archipape to bengi. O nga roi sokini ni to bengi, o nga ndem tunaza osimba sultan na Yesu to ko benga. Mais ba ke tinde to bengo bongo c'est parce que Christ a fait un sacrifice. Christ s'est sacrifié sur la croix pour tous à la haute, tous à l'élo. Parce que nous étions tous morts par nos péchés. Christ n'avait pas péché, nos péchés à nous. Mais ce jour-là, Ndima qui a joué le soumou yangana yala tango a se sacrifié na croix pour tous à la haute, tous à l'élo. L'œuvre de la croix nous a justifiés. Cette vie qui était perdue dans le jardin a été retrouvée en Jésus par l'œuvre de la croix. Donc, à cause de l'œuvre de la croix. Donc, je fais tout à cause de l'évangile, enfin d'y avoir part. Les lots Oyozali, Ozalamoto, libre. Et ça parce que Christ a salé Moussalamoko de Koulouche. Donc, il n'y aura qu'un mot. Il y a un mot. L'œuvre de la croix, beaucoup dans la concert, personne ne dit. Moussale Koulouche, ya pambate yesoyo. Yango nazala kanadete moral vinanga mobimba. Et comme adoration pour na Yesu. Donc tous à la bataille nyongo dette morale. Oui, s'il a raté. Voilà pourquoi tu le dis à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, très beau titre. Merci beaucoup, sœur Sandrine. Bah, tu vas comprendre le message. Hein? Je pense que c'est très important. Et le tout ça, ne vous en faites pas. Après 3 jours, oui, merci pour l'émission parce que l'émission est inaperçue. L'émission est ratée sans que à sourire. Ah ça. Donc on va na Kitty au sourire Rolanda. Espérons alors. Qu'on espérait Ndima. Nandima. Oui. D'accord, bien de ce qu'on entend. Donc on a yoki, j'ai déjà la foi que je crois. Amen. Donc yebake badinga malaposto na badinga malamu basé belé ba djungo na yimene la terre avantageuse bazana biso ba ne chapine de plein de grâce. Tala mutu plein de grâce. Donc ba derrière ba moninga malamu Jesse Moussaka ba merci ko ba Alain Dinamolo mon surprise agréable. Monsieur le président Spero Sol il y a président orphelin nyonso ya monde donc ça veut dire que ya sunga kaka orphelin. Bon, le quoi il y a parents bazana nous c'est bon bison des orphelins asunga orphelin vraiment nzamba obosa na été prière à sur les andewana parce que na mokande zaï bazolo ba ke le sambo sur les années za teke tango au kanginzala 10 jours 20 jours non quand tu te souviens de veuves et des orphelins nzamba likolo misune za likolo na yo ando batela yo donc on a profiter na bise nzamba batela yo le sous pambola yo pour que ozala toujours wana pour na osunga ba orphelin wana comme on espère au sol espère au sol espère au sol sol espère au sol ah mo de belé papa comme on a makasi mais donc voilà, nous sommes presque à la fin, sœur Sandrine Kassongo, 11e étoile. Émission qui est très bien Culture Info. On a émission 3-4 jours après. En tout cas, merci pour Moussala. Toujours derrière Yo, tu côté, tu continues à soutenir Yo. Merci à ce que Moussala Oyibo t'a fruit parce que Moussala ministre de l'énergie, nous avons bâti ça les grâces. Alors, dernier message, nous avons télévision. Pour l'émission de l'eau. La présidente, merci. Nayo Mukondo Yamingaï, dernier message est que
Sœur Sandrine, Yeyo, tant dans le baki ne bandilke, je ne fais rien de moi-même. Je suis en train d'accomplir ce que Dieu m'a dit de faire ce que Dieu m'a dit de faire et ma recommandation nous a mené dans la salle. Donc, Sœur Sandrine, en salle, la continuité. Il y a Moussala Oyo, Sœur Marie Atikaki. Et naebi que oyo nzambe bazali oyo nzambe simba mitema na bazali bozana biso tozana bino biso tozana oyo nzambe alobi tosala mais esenga mpe soutien na bino toujours bozala wana na benga bafani nyonso bazolinga musique ya Sœur Marie oyo ozomona ke vide etikali vraiment tomona moto akombla on de Sœur Sandrine yeyo aza awa yo moko ozokango teke na ntango omona na ntango na oloba na ntango na oyemba ils ont interpellé conscience naote que les locaux vont forcer les locaux ils ont c'est toujours différent donc Sœur Sandrine naza awa bo soutenir polémique mais parler non on a continué donner message sœur nebi ke batu ba loba na bango donc Sœur Marie baki loba na bango na yebi nini nazo sala naza sur na likambo na pona naza sur na nzambe oyo atindi ngai o nzamba yebisanga bo soutenir biso makasi e bambote belé pas bozali boza tellement belé e bambote belé na tonton Gauthier mascotte merci na papa Kasongo Alex depuis Londres merci beaucoup na bana nzambe nyonso bafani nyonso Sœur Marie na bengi bino bo s'abonner massivement na Lenox Production na iTunes beaucoup de banzembo na biso eza kuna vraiment boza déçuté. Très bien. Alors le programme monsieur Ezali jusque là tozana na makamba promotionnel no kaka et programme tozana ngeza ka ya hommage ya rendre hommage na Sœur Marie les gars qui le 17 au bout de la vallée à Baka et voilà. Donc pour le moment donc vous avez un groupe déjà oui nous avons bénéficié bêta nous avons un groupe complet na mariage na matanga bakoko Sœur Marie bazali ah très bien Sœur Marie bazali question sur na tuni yango te bato bakosilika au-delà ya musique kozala chantre azaki pe na ba capacité belé azaki styliste qui marme belé est-ce que vous avez na moi grâce moko au-delà kozala chantre non, c'est oui, grâce ezali sauf que mutuaza grâce eza différente mutuaza ngolu nzamba salai Sœur Marie soazaki kota otonga kota boye on est Sœur Marie et Sœur Sandrine pe azana ba grâce na o nzamba salai nango eza particulier découvrir avec le temps voilà mais ko kobineza po ya no sa ba j'étais à côté bon olandi kuna te si bolandi nyosote makinu omoni groupe Sœur Marie za lokola nga benga ngo école misamu so mo muto uti na école misamu ebo bina te seka leka kuna te kuna za yembande binandi merci beaucoup alors nous sommes à la fin sœur ça va oui ça va c'est na biso hein merci na yo ndemo ya makinga pa na yo et nzamba pambolo le susu na senti qu'il y a du sérieux okimisinga mbango te omatisinga ngomba te omelisinga pe mate obanga kino pamba bon la kobanga te parce que balobaka ke nzete ko elaka ke banga te likolo so yindi pona mingi aussi na yakiti so po yindi saka linge kenega ndengwa na dasi na yaki donc tout comme ben akolo yaki na banga ki na ngati mais na mi kebisaki nde ah ouais oui na bi faut ko tsaka mo ba garder faut mo ba ni ko mi kebisaka po soupe et légumes bégapé ma bien ma casse. Merci beaucoup sœur. Alors de ce pays là qui va te dire à travers le monde le numéro de téléphone ils ont pris à cause de l'œuvre de la croix de insister pour nous on a toutes les questions ils pour avoir misé galerie ils ont gâté yo balamon coco mio sœur te vois pour soutenir besoin de l'œuvre de la croix maintenant ne pas baliter et là c'est important kobala ya poème de yoka aucun verset dans la Bible qui atteste que les célibataires n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui verset mon côté le la Bible que les célibataires vont côté l'eau la terre mais loin de moi d'encourager les gens de demeurer dans le célibat loin de moi de vous encourager parce que les célibataires c'est par cette phrase
notre émission. Bien sûr, on a tout à l'extrait encore une fois de plus. Il y a concert Oyo et puis côté danse. Et ça, moi, vrai bien. Donc, merci à Maëlle Sadi qui était à la réalisation et la prise de vue de cette émission. À vous tous, merci pour le conseil et surtout le soutien que vous apportez tous les jours à notre modeste personne. Merci à Angelos Don Pablo Mobali Pembe et puis Maman Yacine Bilele. Merci, continue à songa babola, continue à songa bafala. Ne boza ko sala yango wana nzamba pambola bino boke de lisusu liboso. Vraiment ngapi na bossa na une chose. Toujours peut ça va numéro kakate pour nous soutenir même moralement. Là ce monde que erreur ezali. Non, c'est Sandrine place à nous le bac qui boye prochainement ko le basu boyete. Donc on est là pour nous yoka bino, ko yoka ba conseil na bino, vraiment ezala malam mingi. Voilà on a ko bac yango. Merci beaucoup et à la prochaine. Suivez donc ces derniers extraits que nous allons vous proposer, bien sûr, du concert de la sœur Sandrine Kassongo, la 11e étoile. Merci à vous et merci à Maëlle Sadi qui va venir arrêter. Au revoir et à très bientôt. Luka,
événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass.